Balandi ya boso la politique officielle sur terrain mbote biskanyo so bozali kolanda biso tozali na marché ya Gambela na commune ya Kasavubu tozali na Prince Kasavubu na wenze ya Koweït mboka na biso Congo ezali bongo na bokono ya coronavirus de uta mois ya mars bokono ya coronavirus esimba ki bongo mboka Congo mokolo ya lelo équipe ya INRB équipe ya riposte ya INRB ezali bongo kotanga 2660 batu o balali na bokono ye na yango wana tokiti koyeba lolenge nini baye bakokumba moto batu bakoteka batu bakotambola koto bazali komibatela ndenge nini mpona ko banko boya ete bokono ya coronavirus epanzana to pe ezwa bango ba mesure epesamaki bato nyonso balata ba masque mpona komibatela bato otema ba distance ya 1 mètre yango toye ko constater yango sur le terrain soki ezali yango nde oyo ko salema tozali bongo na platini na sima ya caméra na kati ya marché ya Koweït tuboyoka ndenge nini bandeko bakolanda bakoloba c'est parti so la politique officielle sur terrain ndenge tobaki to akotoye kotuna bongo tomoni papa mbote na yo mbote motuna ezali oyebike bokono ya coronavirus eza na mboka oui naebi bien so yo zoteka ndenge nini oza komibatela entre client oyo aye kosomba na yo moto akoteka komibatela concernant maladie wana ils ont dépendre na patient quoi na mutu de soki oza propre contre hygiène quoi donc nde baloba soki ozo respecter ba condition hygiénique maladie wana po eza passe nde balobi ke non kosokola maboko à chaque temps kolata ba casque ya nez tout ça eza bien mpona bolamu ya santé. Moni olati déjà casque c'est bon masque c'est bon déjà osokola pe maboko régulièrement nde basengaki oui yango moko na bandi ezomona nazo respecter ba consigne donc souvent nasokola maboko après 30 minutes action de ba éviter kopesa la bambote kozala pe distancer quoi vraiment c'est bien bokono ya coronavirus eza na mboka Congo est-ce que ozondimela nanu ke bokono wana ezali bon naza kondima puisque on surtout chef d'état lobeke tomi batela dans likambo lobi chef de l'état biso to ana simango il faut tondima nyonso au chef de l'état le chef d'état reconnaître que bokono ezali nga peuple ne na yebi ya solo bokono ezali lolenge nini okosala po tomoni oza na mesa na yo ba client bazoya ndenge nini oza comportement ni oza ngona ba client na yo lolenge nini boza osala na bango client so lati cash nete ozo vivre na ndenge nini donc ndenge nini oza na ba client par rapport ya période ya Covid bon ndenge to vivre na ba client lokola toyoka na banzembo ba yimba ba kofi ke kozana na mutu 2 mètres yango pe biso to kosalela mingi pe kosolola kosokola pe maboko tomona ba maison bate ba cantine ata kilea ye fota la musimu pe musika nanga aza na kashine aza na ngote donc fota musika nanga ata ba voisin so madera tout juste bango pe na mesa so pe mutu ye fota la ka na musika so na 2 mètres soki ozi client aza na kashine te okoyamba ete tena koyamba mais fota la mu aza pe mo musika na biso na koyamba po même si bata asthme donc bazo kokango te siko moyen au forcer mutu ezali te mais le raza kilia na oyebisi ke papa zala musika po bazoyo kango na banzembo bazoyo kango na ba radio bipai na bipai baoka ke bokono ezali ya solo so la politique officielle sur terrain tozaka koko bande ko mbote na yo bote kombo nonani kombo na Stella otekaka na marché ya Koweït ça natekaka na marché natekaka ba téléphone toye kotuna motuna mpona likambo etali bokono ya coronavirus est-ce que ozondima yango ke eza réellement na mboka na biso maladi ya nango te batika mboyi biso wana bakana makasi moto oloba eloko te tozela bango me bayeba yango ti décembre mama na mboto mbote kozala ozo comprendre tota bango kala sauce tota bango na sene bakizengi baolekela biso ba idéologie ote boy oke tozala na makambo mosusu tolongo na makambo tokomisi na makambo mosusu pas ezobakisama en plus tokoti so elanga bobakisi ba 2 semaines toyiba obe botosala nini oyo lobi ete ozondima teke maladi ezali bo bato bazokufa bakufa na nini yo moni balaksi na TV ke muta kufi na maladi oyeyo kengani yeyo diso mona reloko te est-ce moni ngana ngote
ali bafatili to na kanda makasi kasi olati cash nete kasi mokonzi ya la police alobaki to pe gouverneur ya ville azwaka mokano o nyonso alati cash nete akofuta amande ya 5000 esi bakanga yo baosika mpo kanga te mpo nga so ye na soka vérité tosila na kaka wana napesa eloko te nakei baose disre biso pamba oyo baosala oyo loyenge towana bakanda na oyo babien ese omoni nga na cash ne naa nango te naa na kanda nde toa boye yo mona kaka boye tokemba biso to baresponsable bapère de la famille tofana ndeni tobimabima bapese tofutela tosonga mpa na biso eza na sens te nini okosenga na bakonzi mpo oyobi ete mpo na yo maladi wana eza nango ate naosenga eloko te mpo bango bayebi oyo baosala naotika osenga eloko te batika otrouble biso motu ezo chauffe towana kanda komona te nde nano baboye décembre oyo ekoyinda. Merci beaucoup balandi ya bosolo na politique officielle sur terrain. Tozali ka reconsigner to so na papa mbote na. Mbote maman. Oza moko ya ba bateka ka na Gambela. Ngate ka na Gambela. Est-ce que toi ko tuna bongo motuna likambo tali bokono ya coronavirus? Est-ce que oyebi ke oza ko ndimana liboso ke bokono wana eza na mboka oyo? Merci mayele pour ba konza mboka nde ba konza virus ezali mais tozomona eloko moko te. Avant to mona malade ya virus wana, faut to mona be preuve la gisake batu baza malade ya virus bazali na mboka na biso to milenge na bakashine. Kasi ndeti ministre ya économie son excellence Akasia yé a témoigné que taki na bokono ya coronavirus pe abikaki. Motuna monsieur ezali boye balobaki ete motonyo so ndenge wa côté ka to te ma distance ya 1 mètre tola taka kashine yo to moni yo nango te comportement nini oza nango vis-à-vis ya ba client o bazo ya vers yo baza pe na ba kashine te. Oui, ngapa na ashine me na bayo kolata yango pema na zamu ta azme yango moni ashine chak na poche me na bimisi yango na zana yango na bangi mibeko ya bulamatari na biso Félix na biso Kitsekedi Mulumba yango ashine nga na che ashine nga me na lembe ngo poni nzala makasi nzala moto vona ndako ezate mama bana na ndako bakolia nini ma Brigitte ma Pamela kolia nini ma Pamela zozela na ndako na ma Brigitte po balia ba wana basi mibale na basi na bana ngana basi mibale wana ya no tanga soko na yibi mabe fona luka bo fo option nzela to luka mbongo po bana balia matembele soko na yibi mabe yango bozo mona mabe o bato basali boy malamu te yango mi nozolo ba awa balongola makambu wana bazosa mboka ndenge ezalaki sika tozonga toluka bilei ya bana merci mukonza mboka ndenge alobaki tolata bakaske yango tolati mais mukonza mboka apesa ordre tosala musala toluka mbongo kasi boko bozobima déjà non ayate ke bapekisaki boya koteka bozoluka quand même non alors tozoluka mais bito liaka na magasin so magasin fongami sumbidi tekedi bakedi bénéfice volé mais pas bon ce que magasin fongami tokosoma biloko na magasin bito koluka manzete na biso nde tozelaka après tolembongo ce que magasin fongama te musala ezate. Merci beaucoup, Balandi. Ya boso na politique officielle sur terrain, boso na biso partout dans le monde. Todo continuer ko solo la na bandeko ba côté ka bongo na wenzi ya Koweït na Gambela. Boko ni coronavirus eza na mboka Congo. Attitude nini bazana ngolo lenge nini bazali ko tekela na boko ni coronavirus. Papa Mbote. Mbote mama. Bokuto na wenzi ya Gambela ko teka ozali caméra ya boso na politique officielle ya Papa Sango. Et bongo ko so na bino likambo tali coronavirus. Lenge nini ozali ko yamba ba client na ndenge ozali na ndenge bokono ezali na mboka o client ye oyebi eta na ete comportement ni ozana ngo vis-à-vis na ba client o bazoya envers yo comportement de na ngo ga ndega président de la République alobaki non il faut 1 mètre de distance yango to na ngo faut ozana kashine to apena ba kashine na biso to na ngo tozo ko se protéger yango wana ga Mbote ndeko mbote ko est-ce que bike maladie ya bokono ya tope bokono ya coronavirus eza na mboka Congo te ma vrai dire malade yango ndeko za na ngona mboka bapaya mais biso pena bon na ebita na eba ina ba camarade na eba ba famille non na moni te pena famille moko to camarade mo ayeb sanga ndeko na bango kufi na maladi wana corona est-ce que to ndima monde ya malaria quand même to ke na ben hôpital au monde basal malaria bebola to monaki mais biso moko non na mona tata camarade na mo ayeb sanga go ndeko na ko fe na maladi ya corona
to famille moko to ata ami moko boye ata na commune na biso non na mona na ngate siko ata ngana ndimango na mo ba doute c'est comme si on dirait ba sunga biso to kembara déjà to nyora déjà do ba doser mo moké likambo tali ba mesure oyo mokonzi mboka azwaki ba topé ba mokonzi ya ville Kinshasa Gentini Ngobila ete motonyo sala ta masque distance à 1 mètre donc bino sko ba côté ka boza na terrain bozo yamba batu ya ndenge na ndenge attitude nini po oyebite mutu auti commune nini mutu auti wapi akoki kozana bokolo to ba kozana ngote attitude nini boza lango envers banani ba client bo akotosa mibeko na to ya kotosa mate pas na yo personnellement maman so tel déjà ngamo yango ya et ça déjà donc babi toute autorité vient de dire au moins toto sa maloba mokonza lobi toto siti yango to sana ngo mais quand même ce que zalaki pena neto landa explication maladi wana ataka neto telemino boye boye longoli peti ngapela longoli senga na zana ngo te bake mbasi na bela ikala ba bezo 2 semaines talaka biso 2 mois déjà ngo awata mutu moko na biso longwete ya malade baka ndebo za nombre qui t'a sala na biso na ba répète okuta na tutana mais ata mutu moko te na monia bon de balimbisa biso basunga biso go baboma moto konge mesala pasi bati ba kala biso malade. Oui, mbote maman. Vous allez bongo liboso ya caméra ya boso na politique officielle ya Papa Sango. Motuna ezali boye to uta mois de mars pour connaître coronavirus ezali bongo déclaré na mboka Congo. Yo personnellement, vous allez bongo croire que na mboko maladie wana ezali. Oui, effectivement, eza pandémie mon compte en balbi pandémie c'est que eza monde entier. Mais le problème est que na RDC on a mboka na biso. C'est longa pour engager kangai. Propagation na eza ndenge mon côté na Europe. Donc propagation ya maladie wana eza un peu différente na biso. Parce que tout ça analyse hein, tout analyser ndenge bandele bazo kufa na Europe. Bazo za la contaminer par semaine, zo mona taux ya mortalité za likolo trop. Mais na biso na RDC bon depuis mambango banda to ikako bakufi boye basali boye mais en fait ba preuve penza eza palpable était. Donc sur ces je dois analyser to monique propagation na biso surtout na RDC bien que en Afrique mais na RDC les ndenge moko te na Europe. Montuna monsieur ezali boye yo zali awa poto kutio na esika no ya mosala oza koyamba ba client bazo uta bipai na bipai ezala ba mesure d'hygiène ya protection o epesa makepa ya bakonzi ya mboka pona ko bibate na bokono ya coronavirus. Est-ce que akotosa ngo poto kutio déjà awa na cache nete? Non. Est-ce que oza kotosa mibeko wana ndenge sengeli? Non, oui, effectivement, bah, mesures préventives, on a fait auto sango. On a caché nanga. Mais le problème est est-ce que n'habite bazolinga peuple to vraiment à se protéger ton peuple à coup fallait sur deuxième fois. Dans le bibongo parce que bah caché ne oyo. Et on a fait cet exemple oyo zanango. To sombi biso moko ya ba bitendi wana. Mais est-ce que tu vas respecter le principe de la cache-nez? Parce que cache-nez, c'est le moment où tu as 4 heures du temps après. À Bouaki. Tu as les cache-nez. Mais oui, il y a commis cache-nez et commis Moutazola Tango Lamba. Tu as commis saleté. Or, quand on cache ne wana pe okozala sous affecté donc ole okima malade mozo ba kisali susu bokono na ba cache ne o donc ça eloko moko neti ba cache ne wana en tout cas na RDC tozo atato lati yango mais ba mesure nango vraiment tozo to sango te so client e pa na wata na cache ne to yamba na sans problème nga na ebiso bien que na cache ne nga cache ne zali bref ani na ko l'action yango tozo to sa l'état wana ya mibeko l'état cache ne donc tous autres à l'état pour avoir son client à client hier tous respecter la distance revenir au monde dans la maison na biso to chesinga ceux qui muto koti to zeli muso abimi bon tous autres à l'état parce que les amis les quoi l'état donc tous autres à l'état bon justement on a loba on a ville de Kinshasa de loko na lukango mingi dans micro baladeur on a lukango trop on a s'exprimer un peu
bazobengana ba maman bazobengana bato mpona kine propre n'en disconvient pas kine propre eza initiative va bien pour assainir ville na biso mais est-ce que bato oyo bazobengana wana solution na bango ezani parce que ba maman oyo so otali la plupart ya peuple congolais comment vivre na commerce le commerce est comment nango lokola musala ya liboso ya congolais na bato batanga ba misala ba bureau banini ba comment na bango ba commerce so otali ba jeune tout bazar ba diplômé baza ba licencié baza mais ba comment oteka ko débrouiller bon so bobengani bango mpona kini propre to boité pour votre ville propre siko solution ni bozui mpona bato est-ce que vous avez créé de marché urbain ou est-ce que après avoir bengana bato wana botie bango bisika moko boy parce que soki yo bengani bato wana baza na esika okende te baza na eloko ya ko survivre na ngote ce sont des gens oyo zomona lelo bakomi de brigands bamisu bakomi bakuluna pourquoi parce que ba maman oyo bazo débrouiller bana baba na ebele na bandako soki eloko ya kolia eza te mwana kosala nini par rapport à un phénomène vraiment c'est vraiment un phénomène là vraiment nous déplorer depuis longtemps et c'est le comment on va faut ba mesure pour le peuple que so ba lingi vraiment petit peuple na bango ba sala de façon que petit peuple o bana ko gémir depuis kala donc maman kutuboya nazo loba kaka po et comment on va mettre ça no congolais to comment ko loba na landaka ba émission ebele ba presque ba chaîne nyonso ba comme na système oyo ke ndenge nini bozomona ndeni to comment ko loba to comment ba lokwasi congolais nyonso comment loba mais apparemment to loba c'est comme si maloba to loba ba konzi ba comme la bango te est-ce que baza vraiment conscient que peuple oyo to zonyo comme depuis tant combien de fois to bando la vie sociale to banango depuis combien d'années si le vie sociale et comment quoi nzembo na bana mike ba comment yeba vie sociale donc c'est loko ba konzi il faut na batsa na mitu na bango que tant bango bazo pesa ba injonction oyo ba yeba ke bango ba vie eza bien mais il y a un petit peuple oyo ba bomba raté bazana pas kokite donc en tout cas merci beaucoup na sepeli tant oyo bisinga papa sango et loko wana sepeli makasi parce que aza papa moko boye onga na sepela na mingi donc émission na na sepela nango makasi mingi a continuer ka bongo ce qui vraiment bo solo ya lobakeza bo solo mais balobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira donc eza eloko oyo faut continuer nango na vérité wana nzamba opambola merci eza apocalypse elka Bosso la politique officielle sur terrain, tozalika ko continuer ko solana bateki ya Wenze ya Gambela précisément na Kowet na Wenze ya Kowet tozo sona ba mama ba côté ka lolenge nini ba komi batela na lelo lenge bokoni ya coronavirus eza na mboka mbote mama mbote mwana yete bokoni ya coronavirus ezali pezo boma bato na mboka Congo tozo yoka tozo mona te to yoka kaka lolenge nini yo zali ba client ba yaka wa koyamba ba client comportement ni ozana ngona ba client pour apesa ki bongo mibeko ya kotelema emettre na ba client kolata ba cashness ke wa ko tosa yango poza ko yebisa ba client na ba tosa yango tango baza ko yana misa na yo tozo vana biso kana 1 mètre wana mais ce qu'on salité de l'équimingi boya na ko tana ba Cameroun so ba konzo ba so ba place maya nyenyo tozo le kala timba biso baya na irebu baya otala toza komi batela neti ngai soki ya yo tuna radio na ngai na pusani pembeni tosololi mais nde salite eleki mingi bamindelo basomba etage wana kuna banyela bango tozolekaka na nsima na biso tozolekaka na salite oyo toza komona na nsima surtout babimisa nyonso awa nyonso tu bachinois oyo basomba kuna bachinois basomba kuna banyela bango nyonso tozoleka na biso awa ata bobongisi ekozonga kaka yango wana tozonyokoma wana me tozala biloko na biso tozobombana baklia mpe so baradio na nga kakoli na papa 1 mètre tosala. Matoni Nabino Nyonso, Balandi Yaboso, la politique officielle sur terrain, Bolanda Kibiso partout dans le monde. Matoni na Platini, Azaki Bongo na Sima Caméra, Sali Moussala, Kitoko, Tozaki na Wenze ya Gambela.
précisément na wenze ya Koweït na commune ya Kasavubu esika toyaki kotala soki mibeko oyo epesama na bakonzi ya mboka mpona komibatela koboya bopalangani siso mpe bopanzani ya bokono ya coronavirus ezali bongo kotosama pamba te mboka Kongo ya kotanga deja 2660 cas oyo ezali enregistré na coronavirus uta bokono wana ezalaki déclaré na mois de mars kaka ya mbula oyo na yango bomoni lolenge nini population ba réagir ndenge nini bazali ko se comporter bamusu ba kotosa te topesi bino merci bino ba ebolingaka papa sango mokonzi Israël mutombo tobiete ko bosana te ko tali bonza na yo bino ba ebolingaka ete musala oyo ya papa sango ekene liboso bo soutenir yango bo bosana te merci na papa nangai Israël Mutombo papa sango mokonzi merci na Trésor Kalafai merci na Précieux Muyoko merci beaucoup na Roublin Bamba merci na Platini asalaki ba image merci na bino nyonso bolanda kibiso merci beaucoup na Ordi tokutani bongo miko ezali koya ezalaki bongo Ange Makanzu na kati ya marché ya Koweït na commune ya Kasavubu. Au revoir.